bandundu oyo fayula zone bagaza bandundu fayula bandundu boyebi azaka na village yo so yebe fayula ile yebe so village natal na yi étranger moko boy étranger ouais ya Cameroun muto Cameroun di no abila zo sabi wala na te wana baza bazori ba rêver et vous avez mélangé zododo peut-être bazori rêver kabila zo jishin kabila zo nani kabila si akoma sénateur la vie avant ya kingakati azoli ne matembele na bandunda na endenga zolia tous les ministres au Bakoti organisateur des Amara Kabila, puisque pas Kabila Zaki soit libéré. Mais pas Faché Zali, les peuples d'abord. Oya Goto Sayangote, or permettre accélérer aux arrêts. Au Mogamate, au Mogamate. Fim Bonandenga Liboma. Ministre au Batozana Bangwao, au Batavana Kabila. Avant Baketi, Bakopé sa biso bilan. Ya Mongo, Oyo Bakoti ça, Naba Récit. Évidemment, on va partir. Balanzia Congo Millennium, Bino Baibolanda Biso vraiment pour nous avoir information sur na Congo Millennium et mini na émission yo polé les tangango et belemi Bino Koloka o ezali vraiment ba réponse na ba question na Bino ninge et yaka merci na Bino pibo les baté o azana motuna atuna ba coordonner na biso za rabon na se bilili na Bino kozali Bolanda mais ko mala mingi oza pe na besoin na biso benga biso pe to kosolola la pesina mbote mingi na yemoko monsieur Ricky Divins le grand initiateur ya Congo Millennium benali bota mobimba tokotanga bakombo na sima kasi lelo biso na biso tokosolango na mwana mboka yoka son awa tozali bongo na limité na siège ya UDPS ndenge babengaka yango permanence biso tokosolola tout autour ya sortie ya gouvernement pe na gratuité enseignement de base ndenge ye moko mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi alingaki bozala mosika te bolami. Oui, bonsoir madame. Santé madame. Qui n'est pas la place de voilà. Avant de mettre le soleil au gouvernement, vous êtes dans le soleil des PSI, boni parti, boni déroulement et ma camion, c'est ce qui est bien. Parti est bien en bonne santé, mais sauf na lingana yeb sa partout. Bande konanga yo balanda kanga yo kason. Ezali na message mutumoko azi profil na ngai. Azi profil na ngai akei nango na kon atie kombo ya yokason. Atie kombo ya yokason azo sala yango propagande contre le président de la République, contre directeur de cabinet. Ce n'est pas yokason wana zali. Yokason ngai na chap elongi na ngai. Mais mutu wana zui elongi ya président atie a commis combo yokason. Ce n'est pas moi. Mutu azali zoki na landelier na remettre la justice. Oya zoki ko sala biloko mabe contre président de la République na kombo na ngai. Bande ko boyeba que ce n'est pas yokason o ibino boso yokalelo. Mutu wana lati lamba alati aziba commentaire azokoma na kombo ya yokason. Ce n'est pas moi. Ngai na salaka depuis na banda makambo na loba président Fachi Kozala. Les élections à la faire les à la rouge Fachi président de la République. Avant élection na banda politique nazali na tikala ko sala et loko yo contre le président de la République même contre le directeur de cabinet na comprendre que ba dongo le ministre bazana posaté que ba moni déjà à venir d'ailleurs ka sommet boko sambwa na ndenga liboma. Et c'est par là na lingina loba que parti na biso ezali bien. Magamezo le kakitoko président zali ko continuer ko sala musala et puis gratuité yakate et masole zali kitoko ne lengi papa aboti bana 5 aboti bana 20 bana unyonso bakotanga ofele banda première deuxième troisième primaire tina deuxième secondaire cela veut dire 8e ofele dit jamais vu en RDC dit jamais vu même en Afrique donc les alliés rares. Au fait, mais dans condition condition qui toko. Plus de 50 élèves par salle. Mais vous savez, le problème est que d'abord bana batanga, mais bakomba na baleke belé bana bazaka kotanga te. Il faut que tu bana batanga. Bako bongisa bako tia école bako tongela bango makambo nezoke na malembe bakota nanu batanga classe. Donc makambo ko lobe zali belé président de la République à Japon na Japon akutana empereur à lobby
atikala comme on est la toboité. C'est la toute première fois. Premier président africain. Premier président africain na comportement moko lokola Angelo. Ange Félix. Hein? Donc à lobby Fachi. Il y a un noir qui est pays le Japon. Hein papa, à lobby Japon est comme yo. Donc souvent na masolo qui tourne lengi pour comprendre que Fachi des solutions, Fachi des makam. Tozali wana to mettre bien masolo en attendant de continuer pour comprendre que venez zali ya kitoko makam ezole ka kitoko na lengi. Comment dit des faits se présentant qui va ministre na bango. Donc les canaux qui bientôt espérer que avec ma ministre il est sa ici marambo ezala kitoko. Mais yango biso to yebisa ba ministre ya ide parce que ezali privilège te ezali charge oyo bazui on a kolakisa bazala exemplaire il y a état de droit et il y a slogan les peuples d'abord basa les peuples d'abord soki bango basalela ngote hein c'est par là toko yeba bango na taba kombo na bango ezali bazali belé ba combien bazali natangi nanu d'abord Ribens azali hydrocarbures tokei eteni docteur eteni longon wana pona yebisa bino ke epana biso tribalisme ezalaka te toye na 3 sur na kati ya directoire tozali na 3 secrétaires généraux adjoints ezali docteur eteni azali ministre ya santé azali Mungala mwana ya Mbandaka Bikoro toye docteur Eten azali pona Nord Kivu Sud Kivu kuna Manyema partout Kiswahili kuna na ndenga liboma azali na hydrocarbures tolongwe tozwi Mama Tumba azali Moluba azali ministre affaires étrangères. Pour la toute première fois, moi, j'ai accédé à comme un ministère en Dengoana. Mbala liboso yi depuis biso to pesiango. Et ça, ma parti politique musu système ya biso to sali bongo. Tolongwe to zui Yves azali Mokongo ya Bakongo. Ya Congo central. Azali ministre ya tourisme. Toye to zui vice ministre to zui d'abord Kankonde. Azali ministre intérieur, ou Azali chargé d'affaires étrangères, il y a une partie des pêches. Azali wana. Pour y avoir que biso tozali géopolitique, tous les 4 langues Azali représentés dans le pouvoir na biso. Toglongo wana tozui Bodimbo, Azakuna comme vice-ministre il y a enseignement primaire et secondaire. Toye tozui Deko Azali wana ya justice, vice-ministre ya justice. Azali na côté à CEP. Toye tozi ya vice-ministre ya finance. Toye tozi vice-ministre ya économie. Donc voilà comment bandeko oh tout bazali bakanisa ki IDPS to sana le partage et puis toye tozi Denise Lupeto. Azali vice-ministre ministre ya mine. Hein? Donc bazali wana pour comprendre les panabiso tozali égalité pour bandali boso et panabiso tozali le 30% ya ba mama bazana kati ba mama bazebele mama Rose Bouyate oui Rose Bouyate bandundu j'allais oublier Rose Bouyate bazali 4 Rose Bouyate azali na bandundu azali ministre ya affaires sociales vous comprenez bandundu oh fayu la zone bagaza bandundu fayu bandundu boyebi azaka na village ni yo soy be fayo le yebso village natal na yi étranger moko boy étranger ouais ya Cameroun muto Cameroun du Nord muto nord ya Cameroun na Nordine nde sika ba bebe e sika ba komba fayo soka zali congolais alors ba identité na ya papa ndo yina yi Lelondi bobo ya fayo mais nazo yebso ba mama to revendre na muto ke les étrangers abota manda zali muto ya kuna asa étranger. Est-ce que UDPS le ministère clé n'y son boutique en est clé intérieur, c'est ça le pouvoir. Étrangère, c'est ça le pouvoir. Pour la diplomatie. Oyo défense ezali commandant suprême et chef d'état-major général, c'est lui-même Fachi. Kuna elo moko empêcher justice toche déjà kuna ye moko ko yebandini ya komsala masolo donc nyonso oyo ezali bisonde
Et là, on est échappé. Tant qu'on fait ça, on est prisonnier politique. Tant qu'on a libéré, nani, azongi se ba oyo bazalaki na baka emblématique bazongi yao. C'est toujours justice, c'est ça qui n'a pas ya batouana. Tout ça qui n'a 100 jours. 100 jours, oui, bimiao. Et bimi na nani. Ba ministre ni. Quand ba ministre oyo ya kabila bazalaki. Donc, mbisi et pour la kanamotu. Le col locomotive, ezali et kambami na président de la République, le col pilote azam moko na Congo, makamunyo so ezotika na sima et ko bangi sabisote, ezala bachel banani Fachinde, garant de bon fonctionnement et commandant suprême de la République démocratique du Congo. Et qu'on empêcher bisote que bisote kozala wana personnellement moi na kozala wana pour travailler chaque fois pour soutenir l'action du président de la République na base na peuple congolais tozali elongo. Avant d'évoluer, Jacquemin, qui est déjà malin parce que tu apprenais qu'il y a une crise dans l'hôpital. Bon, on a évité mon crise mon crise des arts Konyangi. Konyangi dans la crise. On a évité ça. Jacquemin est ministre, non? Non, le système est CEP ezali organe. Ezali que individu, ezali organe moko technique. Yango ba choisir ba limiter na CEP tozimo to songolo. Ce que mabeza wa. Bazimo to moko a jeune a jeune hein. Ndazali vice-ministre de la justice na ya CEP. Hein? Et puis azo Soilifone. Oh cette mena mérité te pour on les a choisi garant de bon fonctionnement fatigué moko à comprendre peut-être à cause de la poste mususu à la l'aise. Et qu'on fait Teresa Munene et la Gaza Gaya. Mais ce qui est monité quand vous la justice, ce que va moniter que Batia Moussongol Bagala. Est-ce que vous félicitez? Ce n'est pas tout le monde qui a le ministre pour tout comme Namboka, non. Tant les alliés, Moutramontoye, Bangonganae, Moutramonto se retrouver dans Gonganae. Azarias, ça n'a rien à voir. Azarias, ça va l'autre. Et vous allez votre piège, puisque Nenga Zawana, Soki Batali, puisque à chaque fin de 3 mois, le président Banosal audit. C'est quoi, avant, et vous allez votre Ngambo, Bango, vous avez un problème. Tous les ministres au Bakoti, organisateur des Amara Kabila, puisque pas Kabila Zaki soit libéré. Mais pas Fatché, ça dit que les peuples d'abord. Oyakoto Sayangote, or permettre de célébrer aux Ari, au Mogamate, au Mogamate. Fimbo nandenga liboma tuna Roger Singh tuna ya nani wa zaki ministre mususu ya nani ya nani ya finance ya kala wa zaki na Kimbuta il est où na boloko avant-hier au Mugamate bakangi bon mono yo nani o salesko ba ministre o batozana bangwao o batavana Kabila avant bakende bakopesa biso bilan ya mbongo oyo bakotisa na ba récit ebele ba patambango donc on a évité donc même quand ba ministre ba gouverneur tous les mandataires même les bon ba mesa banani net promesse ya ngaliem net banani balongoli ba ponani ebele bakosala kolongwama bakolongwa donc Fatia yeko sokola balongoli yo obesi justification kete papa ozaka osala nini na bana oteka matembe na bana osala boy omoni na bana lona boy na sala boy opesi biso bilan na yo avant olongo ngam donc ndenge bazawana bazana devant une fête accomplie par ozala osare sans débat donc attendons voir comment les choses vont évoluer puisque pour investir le gouvernement zali mardi mardi tozala kona na palais du peuple pour toyebisa ba ministre qui était ezali privilège ezali charge ya Congo sikoyi surtout ya biso bazala exemplaire pour babanda musala ndenge elongo beni ndenge litwo tosala pona état de droit na kocha démocratie ya solo solo lokola na ba États-Unis d'Amérique lokola na France partout ndenge démocratie sala ndonge Fatia ye 8 mois seulement batu nyonso bazali se sentir à l'aise pas même une année 8 mois Congo ezobonga na ndenga liboma lelo taxi nzela awo ya kokende ba Congo train komi aller retour 1000 francs aller 500 francs au Congo 500 francs très ça yo vraiment petit tout Kasangulu yo kende na train awa muntu bazo kende 500 francs tika Kasangulu aller retour 1000 francs on dit ça bien oui
Maman reçu comme Matalikola, il y a pas train wana na betufuma ndenge etufuma te soko okomata bino nyonso na kati biloko faci azosala etikala kosala matin faci bato esombami bato de pêche mbisi ekolia mawa lokola mayebo en désordre très esombami ekobanda kokende ti Afrique du Sud Kasai ti Lubumbashi Afrique du Sud bongo tere ya bongo soki ekei retour nango mbongo combien babisi boni essayer yawe modèle babiloko moko modernisé donc voilà comment masolo ezali côté koleka kitoko président na biso azali président ya changement azali président oyo azolinga ba congolais oyo président apesa opportunité des années makambo wana etikala kosala mate faci beton soko boye katisa braza soki okoki te mélange avec le kufa na yo. Mais souci moko ezali parce que malgré tout ce que Faci fait, Bandero Bazozong ça regarde mon kaka vers le sénateur à vie Joseph Kabila. Donc cohésion na bango on a nécessité débat. Pourquoi? Soit disant que Faci a sala yemo côté Joseph Kabila est derrière. Kabila zosala. Voilà na te wana baza bazori ba rêver. Et vous avez mélangé Zododo, peut-être bazo rêver. Kabila zo jishin, Kabila si a comme sénateur à vie. Avant ya kingakati azole ne matembele na bandunda na endenga zolia ali banen. Na bandongo donc. Le fait qu'azo gérer FCC. Mais FCC ils ont parti politique. Directement vers la présidence. Ils ont local plateforme politique. Ils ont dit que azo dirige plateforme FCC comme république. Dans le poste ba wi Faci ayo que la raison non Kabila. Avant ça, la gauche, il faut pas se concerter. On est allé langage, il y a intoxication. Puisque, avant même d'abord, il faut que tous aient une coalition. Avant de décider au nom de FCC, il faut pas tout FCC quand même. Ce n'est pas dire que tu es fatigué, tu as une contradiction. Avant de FCC, il faut pas tout puisque Kabila n'a bien. Te papa montra yo ndenge nini pesa nga moto boy boy yo lingi faci a sauté akende konomi bato FCC sans consulter Kabila. C'est bato moko baza na contradiction, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Baza bato moko ya boyini bayinaka ba congolais baza na motema mabe biso toza débat wana te débat ezali comment les Congos vont évoluer, comment les Congos vont développer. Donc voilà mission na biso na Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République garant de bon fonctionnement tozali simanaye ya kolandela nini zangi nini kuiko sala ke to réussir mandat na biso ko to beta ta mandat mibale ko be ya mibale ya misatu. En tout cas motuna ezali na ngambo ndeko ngobila ebité depuis qu'il bopé et lancement qui jusqu'à aujourd'hui bandeko bazo se plaindre toujours mais qu'il bopé tongo tozo monaté place nini oyo bazo sala msala on ne voit rien. Bon alobaki il faut que vous kolandela puisque souci ezali ke yepa bandeko zela pouvoir central. Peut-être que Kokota n'a pas de dossier, comment va évoluer. Mais tu peux ces chances, tous à la nature. Combien de temps? Non. Combien de temps il faut perdre des athées? On doit aller trop vite. On doit aller trop vite. Il faut nous savoir que Babourgoumès c'est banni. C'est pourquoi il y a le changement, il y a Babourgoumès. Bazana pour ça aider Babourgoumès. Niveau Jatini à quoi ici Babourgoumès va exécuter. Moussa les bandits partout. Marambe Sali. C'est comme ça. Babourgoumès ça a changement. Changement il y a ba commune bazu boumestre a batie a ya a batie mais ba no boumestre c'est gâté ngaliema yo donc yo tambolite na ngaliema omoni bourgmestre ya sigate kasi ta uti na commune mususu ayi te wana ya IDPS. OK ya biso IDPS donc tu n'as pas des informations na sele et na sele ba changer ba chef vice bourgmestre na nani na sele mbao bourgmestre ya IDPS. Tu n'as pas des informations. Il faut l'ande là où il y a des d'abord, le salaire qui est remise et reprise officiellement. Donc, les gens ont nommé, les gens ont invitation, donc c'est comme ça. Mais l'essentiel, c'est que Moutoundé va travailler dans l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Oyo bakolinga kotosa makambo ya président de la République biso tokozala na sima na bango poto déboulonner bango to tia bango hors état de nuit et puis bazal hors périmètre cellulaire et soit éteint. Donc asoyo moko se retrouver na makambo ozara na permanence ou bien que ne peut quelque part. Ngai na apprécié ngai na apprécié nini ngai pouvoir ça na maboko na kowele na bana koleba te papa pesa na poste boy et ngai na sala boy non wana ezali kozala bato lokoso nazozela ngonga na ngai
nazo c'est la temps ngai que nayebi que na koyi kosa nzambe wana te makambo nzambe te nayebi que biso tona pouvoir ou non tona pouvoir nani akoboye que biso tona pouvoir tozana pouvoir facha za président ngai na za IDPS na za yoka son comment na koyi kosanga olia na kolia momai kokoka ba koyoka son en désordre. Naebi que ceux qui président sali yango lelo te lobi ko ce n'est pas tout le monde ba ko sala ministre, ce n'est pas tout le monde ba ko sala na nini na cabinet présidence. Donc misale zali na lulenge belé nazali à l'aise. Je travaille avec conviction naebi que lobby na golia naebi. Donc naza à l'aise naza makambo ya précédé naebi que naza à l'aise. Biloko ezana kata nzungu ezana maboko na ngai. Retenir, changement c'est bientôt. Comme président, Libanda Basali va mobiliser. Balobi Félix Sekedi, Azali, homme exceptionnel. Américain va décider, Balobi, et c'est quand nous se faisons Kolinga Kotonga toilette. Et c'est quand nous Salinga Tonga terrassé. Les Américains sont là pour soutenir les actions du nouveau gouvernement et du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Comme les Japonais. Empereur à lobby Japon a pesé en maboko ya fati yango mo rezo bonga ba petit nde basumba en désordre et c'est le musala na biso zali ko tonga nde ba toilette ya gayar poto me mangamote puisque classe est au félé papa moko lobby na boboto azali na tembe 4 enfants accueillir arrange que zali tembe akoma boye ba biso que papa tembe bongo na eto zongisa amoni $800 afutaki pona 4 enfants bazongise lié à Kamoué. Je ne m'attendais pas. Oh, et comme ils ont mais et comme en réalité. Si madame est yo le bani. Yo continue sur la marche. Mais oui, puis que lundi classe au banda. C'est là. Bah saute mouton et si il était comme encore pour c'est là. Monieza, c'est les alliés le quoi moi si azana zemi. Moi si tu as zemi azotamule tango ko bota mbala moko ko mona masolo tikanze lesila au mona masolo ezoleka mais non il faut qu'on y d'abord moi passe ngonga ezali que est-ce que le wana bazo ça non j'en vais te les aussi là et na sila moni déjà ba matisi peut-être kala mingi te musu les aussi là oh ya boulevard wana septembre les aussi na mona ki déjà bandi musu na moni ezo sala mati déjà na kena na boulevard ezo sala makambo ezo ali faut te passer temps nano bande ko ba travailler directement profondeur ya libulu ezali 30 mètres. Jusqu'au 30 mètres batimboli sima koti sati e matalikolo. Il faut comprendre que zela wane kotika la des siècles comme basali béton ya du commerce. Du commerce zaka poto ya ndenga liboma. Hein? Qu'est-ce qu'on a du commerce? Maman la béton. Mais va terrasser ça. Fati béton. Bako sa bazo sala. Bazo sala. Béton oyo ba tiena du commerce depuis puisque zela wane depuis Mobutu. Poto ya salité. Fatia Koti a habité 100 jours, cha béton. Baché béton 50 cm. Avant bacha yango mama na mabanga soki 1 mètre. Zela mongoni na no monate. Wana ti mole sakoya. Donc to peut se présenter chance. Makambo ezoli ka kitoko. To soutenir l'action du président de la République. Oyo to akoya côté le pouvoir du président. Oyo côté l'action du président. C'est par là nous la base de l'IDPS et le peuple congolais toko déboulonner bango en désordre. To banda marche tongo pourquoi? Pour ministre wana za limogé et chasser à l'immédiat. Donc na tomboli Nzambe et puis na commission Nzambe puisque azali Nzambe alingi biso basekaka biso IDPS le pouvoir les alliés. Les attaques que tu as pouvoir tu as déjà na kati ya pouvoir. Na kobangela nini liboso na bandako konda sur la gaz nani akosimba ngai okoyoka soko boyo fatika tsa braza bande aux États-Unis, à France, à Grande-Bretagne, Allemagne, partout, monde entier, tina ba chinois. C'est comme vous allez, Zambaba Telabino. Sans oublier maman Nanga Angèle na Virginie, mère. Ma soeur Zali qui toko kuna, na ebi kete talagayo. Bande ko ya Caron du Nord, bande ko ya Pentagone, bande ko ya Washington, bande ko ya Australie. Voilà. Bande ko ya Australie donc yoga son avant ça ma solo surtout États-Unis, ba chaque écran géant. On a Hollande yoga son. Na yebisi kuna mama na yebisi bana bazotanga ofele zela oyo kabazami mokonda zo kene glass.
C'est les mbalo nazo regretter na vie bana beaucoup na mbala mo tolega occasion moko n'est pas raté donc fachi ayena masolo moko na botikala koyeba te ndoto elati nzoto donc baoto balandaka na Afrique du Sud Sami Zimbale grand pétrolier soko boye sala mokile na yo merci soko ningo kodaenda na yo mela javel soko eza munga oyo ka michopo ndenge kosala yo okufa en désordre numéro na ngai ezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 c'est mon numéro de WhatsApp soko bengi yo kaso toujours à l'écoute zamba battre bene bisika bozali bandeko ya bene kuna masorezo beta na ndenga libwa monde entier tina Lubumbashi partout ya bandeko ya Mbujimai oh bandeko ya Bakongo ya Matadi kuna na yeba scandale moko salamaki mais en tout cas les a passé tosunga ba Congolais to sala bango ke il faut mentalité changer comportement mususu ezali ya confirmer te ko baka yango te biloko wana esalaki scandale moko terrible na sengi ordre les onga mais tozala bomoko pas de tribalisme hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que le message est écrit 5 sur 5. Gouvernement, tout c'est là qui. RDC, mon là qui ont vraiment. Alors, gouvernement déjà est mimi. Toujours à préciser, nous sommes. Le que la chance na bande ko basalam sala sika. Basalam sala mais seulement Fimbo Fachi et Zana Simawana. Alors, merci Nabino Baibola Narabiso. Ma numéro est ça. Vous contacter Biso. Vous pouvez biso ba propos Nabino comme Bossala toujours. On est là 5 sur 5 nouveaux. Alors merci Naïmoko, les grands initiateurs de Congo Millennium, messieurs Ricky Dibans, Yemoko Tamae, les Pélé Makasi. À ses côtés, je retrouve Madame Jolie Dibans, la pomme verte dorée. Nicolas Nobaksa, Mama Jim, Tombo et Angazate. Alors, je salue aussi, je vous remercie, messieurs, Lynx et Longelo, les monuments de Bundes. À ses côtés, Tomé Salarami et la mère Pam. Et aussi le roi de Goldmaving, à les cœurs chers à la reine Agnès. Alors, merci à vous, Madame Sylvie, merci à vous, Bolan Arabiso, dans le monde entier. Pour ça, confiance. On est là toujours pour nous offrir une meilleure actualité sur dans Polélé. Inès Toumba n'était pas seule derrière cette caméra. Il est au Zoom, je reste Mwandazaki pour nous assurer visibilité 5 sur 5. Inès Toumba toujours à la présentation. On se retrouve plus prochainement pour un nouveau numéro. Je vous aime bien.